Bonjour la famille, bienvenue sur ma Kimbang TV. Suivez-nous sur Pona nini ye ngaite. Bonjour la famille, bienvenue sur ma Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbang TV. Pona nini ye ngaite. Mesika nyonso kati na mokili mokonzi oyo babengi mokonzi azalaka boni bamama na ngai biso tolakisa exemple na mokili ke bamama oyo atata Kimbangu batongaka mboka tozala na boyokani bamama parce que soki tozala na boyokani tozali kolongola kilo na musala oye ya munene tata Molimo Santo azali kotambusa biso bamama nde toepole papa eza boye te tokolobaka soki otumoli papa otumoli nani otumoli bamama otumoli nani po ezalaka nango ya solo. Esengo na bana we bana mama na bango eza bango Kobondo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo papa topeso merci na mokolo ya lelo ya le 12 novembre 2024 lelo ezali mokolo ya misato mama mwelo mokolo oyo epesameli biso bamama omemi mama moko okomisia na kimia mokolo mwango tobengi mercredi solution biso tukatoboma pe tosalela po mokolo ya suka tozwa kobikisama na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo mama mwelu oye
Il y a solo femme internationale. Lelo maman mouila comme femme internationale. Nanya ebaki. Muto monanaki maman moko asanga tina. Toyebi histoire ya maman mouila. Mais lelo maman mouilou to pesier valeur. Na musala munene oya sali. Kati na mboka na biso. Ya lobaki botika ngana kende nazala molobeli tozalaki kobomba na bandako mpona kosambela mitango yake yi le 27 avril 1959 le 24 décembre 1959 tozwi liberté ya kobondela librement esika nyonso tozalaki. Mama Mwilo ye. Ya solo musala na ye monanaki. Soki monana te. Mbele tokumisaka ye te. Ezabo ete hein. Muto yo bakokumisaka seki asalaki malamu. Biso pe toluka. Mokolo tokozala suna mokili te. Bato soki batangi kombo na yo. Bato ba regretaka. Ah tango mama nazalaki. Na balabala na biso kozanga eloko te. Mama wana tango azalaki. Mama moko boboto azanga kama makambo te. Tolanda exemple ya mama Mwilu. Ya solo ezali pasi. Ezali pasi kozala lokola mama Mwilu. Na bolingo ya zalaki nango envers batu. Mutu nyonso koya na Yerusalem. Il faut alia. Akosala l'impossible. Mais biso lelo soki mutaye kotala yo soki awumeli kaka bakokende ler ni biso lera koniese kokaki bilingo kokate otali nano misuni yango eza na nzungu basala noki bakende tolobaka te makambo mosusu tondimaka mpo esalemaka. Ba maman ye. Ya solo ezala kana yango. Mena bandi to komi ko bongo na muke. Tolanda mama Mwilu. Ye kutu bozu ezala ki ya pasi. Ya biso lelo yo soki totali par rapport na ye. Biso to koko lobake biso pasi eleki. Ya biso eleki te. Malgré oyo soko komela biso. Mais maman Mwilu va souffrir. Bana bazalaki mike. Bakangi mobali ne asalaki ni abundaki te ayibaki eloko mutu te. Mais bakangi ye. Bazwi mwana ya 7 ans. Batindi mboka mususu. Mosika na mboka na ye bisika ba parents na ye babokolaki ye. Toyebi histoire. Papa Kulutu aki na âge ya 7 ans. D'abord, basambisi na tribunal militaire. Moi, na 7 ans, salakini. Mundele lelo na poto droit de l'homme. Pour sambisa moi na 7 ans comme passé. Na éviter les camarades, moi na wana kosala. Mais bakolobaka que azalaki moi na muke ayebi makambo salaki te. Mais tango na est-ce droit de l'homme ezalaki te. Moi na muke lokola papa Kulutu moi na ya 7 ans. Bake ko sambisa ye na tribunal militaire. Mama Mwilu ayebi makambo za koleka ti mwana na ngai muke asali nini. Mobali kuna bakangi mwana muke tala pasi oyo bango bamonaki. Mais lelo ezali esengo na biso. Ba mama oye. Tozo indépendance to komo sambela librement. Biso ba mama to komo simba pe micro nani ayebaki. Micro ezalaki mpona batata. Misala nyonso ezalaki ya batata. Mais lelo biso ba maman, c'est une fierté. C'est une fierté biso ba maman lelo tozo simba micro tozo loba devant batata tozo sala ba conférence. Complexe tozalaki nango mama Mwilu sayaki kolongola biso yango. Ya solo lelo tango papa mfuma longo azwaka décision ya kosala kimvuka ba maman
nakobosa na kate balobi na papa me yo kokoka kosala kimfuka ya bamama batongaka mboka te toyebi yango wana ekoma kutu nzembo bamama batonga mboka te bakosa to ya solo papa alobi te oyo yanga bamama na komeka po balanda ndakisa ya mama mwilu mais est-ce que lelo vraiment tolandaka yango pona nini ye ngai te mais sika nyonso kati na mokili mokonzi oyo babengi mokonzi azalaka boni azalaka moko sima oyo alandi ye sima oyo kuna ye et ainsi de suite matei tokoyokaka ezala na baculte na biso matino ezala na basoirée spirituelle tokende na mariage mibeko batangaka tokende na culte na biso ya dimanche bakotangelaka biso mibeko bamama na ngai biso tolakisa exemple na mokili ke bamama oyo atataki mbangu batongaka mboka tozala na boyokani bamama parce que soki tozala na boyokani tozali kolongola kilo na musala oyo ya munene tata molimo santo azali kotambusa biso bamama nde toepole papa eza boye te tokolobaka soki otumoli papa otumoli nani otumoli bamama otumoli nani po ezalaka nango ya solo pamba te biso bamama tozalaka na motema ndenge mosusu par rapport à batata même na bandako tovandi c'est vrai il y a des couples ezali que maman ça plus dur que papa mais la majorité ya bandako na tango biso tokoli mais maman taza koganga nazokipe kutu te mais soko yoki kaka papa ayi biso nyonso tokomi kolenga bamama tozala na bolingo tozala na boyokani tosimbana tosala mosala oyo papa azali kotinda biso mama bamama oye mosala esalemaki kitoko bosalaki nini botie mais lelo papa moni ete tika pesa ngo bana banganga nzambe tozali to tozali te tokokende to tokokende te yoka volume ndenge kiti musala ya pasi bapesi yango na bana ya bato bamonela yango pasi bamame bamama ayayayayaya tozalaka na botosi yango nde eleki nyonso yango eleki nyonso biso totosaka mpo bipai toza kokende makambo ezali koyela biso makambo minene moyen koloba nyonso awo ezali te me totala kaka totambola kaka na solo tosala mosala ya tata molimo santo nzambe posa na ye mokolo wana tosepela na ye elongo pamba te sacrifice oyo tokosalaka tous les mercredis bamama toyebaki ete eza na récompense na yango nzambe akofutaka quel que soit temps yango ekozwa akofuta to akofuta te misala mosusu elaka okei kosala osepeli kokozwa salaire sanza liboso mais kolo société alobi non lokola na bandi sika patiente moke soki oza na patience un mois eleki ozwi salaire te deuxième mois ozwi te mais troisième mois ntango okozwa okosepela te epai ya tata nzambe ezali ndenge wana
yango wana bamama na nga tokoloba mingi te ntango na biso ko mosika biso tozala kaka na botosi totambola na solo et surtout tozala na mabondeli makasi banzembo na biso ezalaka inspiré tozali kolanda oyo ezali koyela biso toyebi te biso totambola kaka na solo tolingana linga ndeko na yo ndenge yo moko okomilingaka phrase wana elaka mpe pasi nalinga ndeko na nga ndenge nga moko nakomilingaka nzoto na nga nalingaka yango ya solo mais eske ya ndeko na nga ya vandiko na nga nalingaka ye ezali pasi mais tosala effort bana mama mwilo ye oyo batei biso tobomba mpe tosalela mpo mokolo suka tozwa kobikisama na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo sango amen. azolinga asala bilamba te ya kolata na elengo tosalaki mwa mokie ya kote fleur te na motu
Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbang TV.